La Cour constitutionnelle de la presse congolaise moderne siège en matière des actualités qui déroulent dans toute la République démocratique du Congo. L'audience publique d'aujourd'hui, jeudi 8 février 2024, sera toujours présidée par moi-même, Péguin Tsassa, le terminateur de la presse congolaise moderne, juge président de la Cour constitutionnelle de la presse. Tout au long de la dite audience publique, nous allons procéder à la langue vernaculaire, précisément les Lingala. Na limite oba liboso oba mboka batebeli bazo critiquer pourquoi ndenge mokonza mboka a betaka CT tango bayambaka ye na bandeko na biso ya top Congo Christian Lusakweno Thierry Kambundi na bandeko mosusu balobelaki makambo tali bitumba na este mokonza mboka lobaka boye boyoka nanu ndenge lobaka a préciser bona répondre bino pourquoi alobaka bomo. Pour nous, pour notre paix, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut lui faire la guerre. Et je l'ai dit. Je le redis ici. Je vous le dis parce que j'avais réservé. J'ai fait une interview ce matin avec une chaîne étrangère. J'ai pas voulu le dire. Je l'ai dit. J'ai réservé la primeur au peuple congolais à Tchangou tout à l'heure. Et je le dis à la première chaîne congolaise ici, chez vous. Merci. À la moindre escarmouche. Des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots. Parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Ah, bon, tu connais quand même mon kondia alobaka yango. Nazali ko répondre bandeko oyo bazozwa vidéo ya mokondia mboka to maloba ya mokondia mboka ndenge alobaka ke soki kaka nayoki moindre escarmouche muke au déranger bandeko na ngaya este na kosangisa les deux chambres pour tena senga bango ete to sala bitumba to réagir bitumba entre biso na bandeko na biso ya Rwanda kasi be bakaki bandeko na nga ba congolais bandeko ya diaspora il faut nous appeler mayele Assemblée nationale Sénat législative passé wana bakangaki mkonini bakanga depuis le 29 janvier 2024 boulot ba député à Kala et c'est Silaki oyo komi législative ya sika ba députés nationaux ils sont bien ko siéger mais na Sénat na noté tous zela ba élection de ba sénateur et salama soki na Sénat bakomi ko siéger makambo evandi nde mokonza mboka akoloba pe akosenga asangisa les deux chambres pose autorisation ya kosala oyo alobaka une émission leur top Congo bayambaki ye Christian Lusakweno na ba Thierry Kambundi bandeko mosusu donc mokonza mboka akosite mokonza mboka awangani eloko te mokonza mboka tango aza koloba avec précision et puis na matali bitumba pe matali buzoba o bandeko na biso ya Rwanda baosala biso fachala lipongita ti alobaki yango ezalaki en 20 kasi tozozela basénateur baélection na bango esalama babana kosiéger et puis akosangisa les deux chambres mokonza mboka akosaka te mokonza mboka na oyo tali bitumba ya este aza kolala te azali na pasi na motema yango moni ti ati alobaka yango avec précision po aza contenté na makambo oyo bandeko na baosala biso akoki kosala makambo na loyenge te bosimisa mokonzi mpe tushi te me makambo alobaki ekosalama bobanga te na précision kaka mpona koyebisa bino ke les deux chambres nanu bavandisi nkunga te
l'Assemblée nationale déjà c'est bon. Tous là, le Sénat, l'élection des sénateurs, et Salama, le sénateur va siéger. Mais on a beaucoup de condiments comme les deux chambres, on a déjà 25 ans de idéologie. On va s'en mon colonie. On a beaucoup de la question après avoir, il y a que mon appel que les deux chambres, 25 ans de idéologie. On a beaucoup de gens qui ont ça. Yo Peggy, yo défendant le chef de l'État. Les deux chambres 25 ans de idéologie. Le sénateur va siéger. Nous allons réagir. Si on a réagir, il y a un monde qui est bon na bilana la ngate bo comme un tox ya battu ya les réseaux sociaux parce que comme les réseaux sociaux ils ont meilleur canal ya communication mais il faut là nani monto a publier nani monto a diffuser est-ce que vous maîtriser monto wana pour comme na ba compte ba fête mafuba na ba publication fête mafuba pour na distraire bino bana mboka ba imboka bo ba ke toza na président moko ya makasi ngai pegin ça journaliste na bino président cour consulat ya presse nazo ko sabinote baba vir nyonso pour les na mandat o kuna oza ko ya komeli ngai yesa chef de l'état boy yesa chef de l'état boy to ko sala yango avec impact na idéologie et puis mokonza mboka atala kabiso ayoka kabiso mokonza mboka azali vraiment déterminé pour kimia ekota na est kuna bomoni déjà mingi ba soda ba sa musala ba wazalendo kimia ba service na biso bazosala mosala kitoko yango mpe ngai naza korapele na baautorité très compétente que il faut basoda baprime na bango bazwaka yango na lombangu elataka te baprime ya basoda il faut bapesaka bango yango pour mokonzi ya mboka alingi ete soda nyonso azokende bitumba aza na prime ayeba eloni akotika na ndako bavere militaire bobondela mpe mpona mokonzi ya mboka bobondela mpe mpona mboka toyebi ke bamibali na bino ebele bakufa mpona bitumba oyo kasi mokonzi ya mboka mpe abosani bino te bamama mpe oyo basi ya basoda oyo baa na front bozala toujours serein na mabondeli mokonzi ya mboka pa bosani bino te bino na bafamille na bino bozala bien bozala rémunéré po mokonzi ya mboka alingi armée na biso ezala armée moko likolo tokoloka baarmée nyonso na afrique pourquoi pas makoki ekotiama po ete bitumba tolonga yango mpe tokolonga yango avec nzambe oyo akela likolo na nse nzambe oyo fati abonzelaki mboka na maboko na ye oyo boyebi malamu ke mokonzi mboka azali chrétien. Deuxième sujet ezali bomonaki déclaration ya bandeko na biso bacommunicateur privé à chef de l'État, déclaration politique babetaki sete balobaki o bakokoloba balobaki na minoko ebele me ngai mpe mopanzi sango na bino juge président ya cour constitutionnelle ya presse onayi contrôler masolo nazali mpe moko ya bacommunicateur privé ya mokonzi ya mboka toza kotalela toza kozimele le coordonnateur sneg lwangila zala toujours kaka ndenge ozalaka ndenge osengaki ke bayebanso balingi basadere na cpc baya baremplir bafiche na bango bafiche d'adhésion tolanda exemple ya mokonzi ya mboka tocommunikaka uniquement pour le chef de l'État. Communicateur privé à chef de l'État, azali moutamanto loté. Communicateur à chef de l'État, azali moutala ministre Simon Kongote. Communicateur à chef de l'État, azali moutadjalo loté. Communicateur à chef de l'État, azali communiquer autrement pour accompagner chef de l'État. Matumusu souté, kasi moto oyo azali ko sala pe na vision à chef de l'État. Oyo azo songa mokonza mboka. Communicateur privé à chef de l'État, il peut coacher le poids pour avoir ça un intérêt à chef. Donc il faut te préciser malamu car c'est là la déclaration politique et bande konabiso il y a un communicateur privé à chef de l'État, reportage signé Gontra Bunga et Longo na Espoir Amala, c'est parti. Déclaration politique des membres de la structure CPC sur la situation politique de l'heure.
Nous, membres de CPC, structure privée et indépendante dédiée au soutien et accompagnement inconditionnel de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À travers la communication politique, réunis en séjour dans la ville-province de Kinshasa, apportons notre soutien sans faille à notre autorité de référence face aux pressions des impérialistes qui continuent de conditionner la paix à travers le dialogue avec le terroriste du M23 sous-traité par Paul Kagame mais sans succès. Rappelons à l'opinion publique, tant nationale qu'internationale, que le président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce qui dérange l'armée rwandaise, RDF et ses supplétifs du M23, mais aussi leurs pourvoyeurs. Par ailleurs, nous demandons à notre peuple de rester vigilant et de ne céder à aucune manœuvre des ennemis de la République qui tentent de déstabiliser notre pays à travers les fausses informations traitées dans leurs laboratoires, mais plutôt de faire confiance à nos médias, télévisions et radios officielles, afin de mieux comprendre la situation réelle à l'est de la République, de suivre notamment nos différentes pages des réseaux sociaux de CPC afin de ne pas être victime de cette campagne de désinformation orchestrée par nos ennemis. Tout en adressant notre compassion à nos compatriotes victimes des atrocités de la guerre que nous impose l'armée rwandaise. Chers compatriotes, unissons-nous pour participer aux efforts de rétablissement de la paix totale en soutenant la position de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de ne pas négocier avec les RDF et ses supplétifs du M23. Vive le Président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Vive les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et les services de sécurité. Vive les communicateurs privés du chef. Vive la RDC et que Dieu la bénisse. Fait à Kinshasa le 5 février 2024. Nous vous remercions. Tant que la culture, na oetali musique sikoyo, il faut que la reine de Barranquilla, maman Mbilia Belle, oyo atika na bâton de commandement, il y a musique féminine, il y a mboka na biso ya Afrique, pe ya mokili mobimba, oyo azali kubongisa ba milieu ebele dans le cadre ya accompagner chef de l'État. Na mois de mars, mobimba akobeta ba différents concerts na ba camp militaire pour réconforter ma femme militaire, pe kopesa ba don na ma femme militaire, na bana bango, pe koteya bango, kosoana bango dans le cadre de la stratégie oyo yena producteur na ye jeune sana bazwaki pour na kosunga mokonza mboka na ba konza biso ya armée ya mboka na biso. Yango wana bomoni ki na ba camp militaire nyonso akotambola na Congo mobimba sous la bénédiction ya bakonzi ya mboka oyo akosala yango bénévolant, c'est gratuitement dans le cadre de la compagnie bakonzi na biso ya mboka ya yango monaka ke mama Mbilabela akendaka kutu tina este yena producteur na ye bozomona ba image en illustration mama Mbilabela akendaki ti kotala bandeko oyo nyonso bakwela makama asoana bango pe apesa bango badon dans le cadre toujours il y a quoi accompagner mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc mois de mars mobimba tant to bandango to accompagner la reine de Barranquilla. Après mois de mars sili maman Mbilia Belle a préparé mibange na ba production à niveau international na basala minene entre autres Zénith de Paris, dans Olympia, pourquoi pas na Arena P. Donc la production ya minene ezali kasi mbongo nyonso ekokota na production oyo akobeta na Zénith na Olympia na Arena nyonso 40% akokende nango lisusu kaka ndenge akendaki sans concert sans ndenge akendaki kokostuni bandeko na biso ya este ye pe akosala lolenge boni eza te lokola bamosusu ekoma na moko kope
o tembo côté to kena est zo de fente mafuba mais mama Mbiliabel la reine de Barranquilla azawana pona ku sunga ba mama ku talisa bango ki yepaza mama passe ba mama pesa passe na yi et puis ba femme militaire nyonso pe bazali derrière chef de l'État ndenge mama Mbiliabel azali derrière chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Chilombo to sala interview mama Mbiliabel peut-être sur la zone parce que dans la Kinshasa merci beaucoup Gilles Nsana Proda car ndenge to sola kinayo avec impact na idéologie. L'élection est sénateur, puis l'élection est gouverneur, quand la minute, ils ont salama na mboka na biso, na province nyonso. Peuple congolais est saigné na ba député oyo baza élu. Bobo sanate, bokomi ba député na douleur na pasi. Pour ba élection ya pasi okoleka oyo na moni yango te. Pour voir na siège wana ezali piaka te. Kaka peuple va voter kibino, balobi bo ba bendi bino matoi. Na ba province nyonso, Kinshasa, Congo central, Kwilu, Équateur, partout aux alliés. Bo voter biso ba sénateur ya Malonga. Bo voter biso ba gouverneur ya Malonga. Ba gouverneur oyo ba kosala na intérêt ya population. Ba gouverneur oyo bazoyo ka instruction à chef de l'État. Ba gouverneur oyo baza kosala meeting ya chef de l'État et non ya ba parti politique na bango. Ba gouverneur oyo ba eshida te, ba ba copte, ba gouverneur oyo population aza ko maîtriser. Voilà le message ya ba yimboka ba province nyonso batindela ngai message. Bekinza sa yo aux alliés journalistes, bolistes d'investigation, aux alliés juges ya presse ya mboka na biso. Yo ba kolega sango. Pesa la biso information oyo. Yango bomoni na pesa une information oyo. Ba élection eza oya, ya ba gouverneur, ya ba sénateur. Bo voter utile. Mbongo na biki shide linge kota makasi. Mais yambalo eza mo passé. On a lobby ndenge na la tête lobaka aller à Yakta Est qui veut dire en français le sort est déjà jeté. Audience ya mokola lelo et ceux qui a